likambo ya bandaku, likambo ya bandaku, likambo ya bandaku, likambo ya bandaku, likambo ya bandaku. La fois passée, bande qu'on a ebisa kibino que muto aza na molimo, to muto aza vrai, à comprendre qui est Koffi Olomide. Ah oui, hein, Koffi Olomide aza musicien. Ndulemani tout à cause na monda matalana te, hein, boye bango, hein. Ndulemani tout azala na monda matalana. Mais boye ba ke na monda matalana ya Koffi Olomide, ezala matalana avec preuve. Mama wa taifa ejika balandaka bango. Alors lokola balanda bango ba benga bango ba pesi bango bambongo. Kanda ya anniversaire ya mamasi ba futa bino bambongo bo bando fingela mamasi. Omoni mensi to finga mamasi wana ezelo côté parce que yo malgré vino na poto ngana tala kayo na yo kakoma. Mama wa taifa ejika mo fleri zaka ne bandeleza na suka te nana yebi yango te. Nani ayebi yango te. Que chaque jour mi sale makana mon fleuri. Alors epesi bino panique comme on a ba chinois ba otonga. Tala, il faut rester dans le vrai. Epesi bino panique comme on a ba chinois ba otonga. Mama wa taifa ejika Bino mama obo fungoli ba live bo finga Koffi Olomide na mamasi. Si tout bino ba maman bo fungoli ba live pona ko finga Koffi Olomide pona makambu ya okoko. Nazo ya na bino malembe. Est-ce que tu le lobo ko prouver que okoko Koffi mutatinda ye te? Mama wa taifa ejika. Bonsoir, bonjour mes étoiles, bonsoir, bonjour mes abonnés, bonsoir, bonjour tout le monde qui aime Jika, bonsoir, bonjour mes mamans chéries, bonsoir, bonjour mes papas chéris, bonsoir, bonjour mes tontons chéris, Batutu Balinga Kajika, la mère des nations, Dada wa Taifa, je vous salue, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle Bokolanda, émission Nangaï. Émission ya Jika, émission ya la mama, émission ya mère mama wa taifa, dada wa taifa. Ça dépend na ndenge yo moko ko bengelanga, mais kombo nyoso ko benga e ko salanga ba bien. Merci beaucoup na Fabrice Mande, merci na mopesi na pema na benga kai alali tout puissant, le créateur de toutes choses. Pour na pema zali ko pesa biso, nazali ko pesa mbote na bafani ya mopa o mokonzi, hein? Na pesi bango mbote bakofufile na bakofiete tout ya monde entier bozwa ba ingeta pe balosako na bino na pesi mbote na ba griffe tout ya monde entier. En tout cas mikolo tozobina eza mbongo na ngamoko. Eh, ata na ibi makabo église eza mbongo na ngamoko, ata na salini eza mbongo na ngamoko, sauf ko sala kindumba wana eza mbongo na yo moko te, eza mbongo masumu parce que zali côté qui sans auto eza kitoko te. Alors merci beaucoup, allez savourer na chaîne ya légende na biso Awilo Longomba eza mbongo na ngai moko en featuring avec Jeune Leader, l'enfant béni de la RDC. En tout cas bokuta kuna eza mbongo na ngamoko na ebité makinu au Jeune Leader a cheli biso eza makinu ya solo to eza makinu moko akanela kibiso ka keno makinu a ochango ka eza mbongo na ngamoko. Merci beaucoup la famille ba fan tout balinga tigre ba fan tout balinga molodo balinga ka légende na biso Awilo Longomba bokene ko visiter na chaîne na ye YouTube eza mbongo na ye moko. En tout cas boko sentir mbongo azuna pasi eza ya ye moko. Merci beaucoup Jean Leader pour la featuring kitoko après maboko milai tomoni mbongo na ye moko topesi matondo. En tout cas boke de liboso mindula mboka eza bongo. Merci beaucoup na mopa o mokonzi na mamasi na loyembo chanson magique kukule ya mbembe nanyango ata bayembaka borezonaki nini pe bobansaki nini bandeko borezonaki nini pe bopansaki nini po bomisela biso kukule ya mbembe nani yango wana eza loyembo te bandeko wana eza likambo mosusu okoyoka loyembo okoyoka nzoto mobimbe koningana okoyoka loyembo okoyoka nzoto mobimbe ko bouger okoyoka loyembo nzoto ata place moko ko respirer te ingeta na mopao na mamasi. En tout cas bola ki sete bozali ba icône batu ba fabrica rumba
bachango na nzungu ba servira batu bali à quoi. Rien à dire, rien à ajouter. Merci beaucoup. Alors s'il vous plaît la famille, bokende la chaîne ya mopa o mokonzi. Bobeta tu bokomona kukule zota la bino. Bobeta tu bokomona kukule ezali kotuna bino sko soyoki. Est-ce que yoki son? Est-ce que yoki ndenge na lobby? Est-ce que yoki ndenge bayembi? Kende kuna yaya, kende ko télécharger, kende ko streaming, kende ko télécharger ngo partager ngo massivement. Yaya, chango na bastati, tagge baninga, tagge ba este na ba ex na yo, signaler bango ke boyo ka son oyo. Eza tellement dangereuse. Hein? Ah oui, bravo na mopa o mokonzi, songambeli et rien à dire. Bandeko toyoka kiete faire gola yu arene kozalate nzoka nango eza kaka basango ya banguna basango ya bato mitema mabe batsu ya basango ya batoyo balinga miziki ya mboka kende liboso te balinga ka mindule na bango nde tobeta masolo mindule ya baninga tobeta masolo te en tout cas yu arena ekozala bo s'assurer que yu arena ekozala ah oui ah oui ah oui ah oui en tout cas bagolo bazali ko se préparer malgré ça na quelques gaulois baza distrait mais na yebi ke bango basala bongo bakabwana bien iboye ba ke yu arena ekozala tant nazo sala émission on nazo seka likambo ya bandaku 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 la fois passée bande ko na yebisa kibino que muto azana molimo to muto aza vrai à comprendre qui est Koffi Olomide. Ah oui, hein, Koffi Olomide est un musicien. Ndouleman tout à cause na monde matalana te hein boye bango hein. Ndouleman tout azala na monde matalana. Mais boye ba ke na monde matalana ya Koffi Olomide ezala matalana avec preuve. Matalana avec preuve à l'appui. Nanyango amonana nu mo flerité. Ngana kanisite ke image oyo mopa wa uchi kola kisa dernièrement. Nde image ya liboso batu mokili emona mo flerité. Non. Peut-être bo moni mo fleri bazali nde ko renouveler yango. Mais je crois mon pa wazalaka na bitidi ya kola kisa mo fleri. Mututu ayebi ke mo fleri ezalaka ndaku te. Na olo bezalaka royaume to ezalaka palais. To lo bandenge nini? Balobaka palais. Palais zandaku. Na yebi te so mo fleri na ko définir onde. Wana ezalaka palais royal. Mo fleri ezaka ne bandeleza na suka te nana yebi yango te. Nana yebi yango te. Que chaque jour misale sale makana mo fleri. Alors epesi bino panique komona ba chinois ba otonga. Tala, il faut rester dans le vrai. Epesi bino panique komona ba chinois ba otonga. Tala. Bon vivra dans le vrai, botika mensonge. Bon vivra dans le vérité, botika mensonge. Bon sala matalana, tala nduli senyonso, amuto matalana. Mais zala na matalana na yo dans le vrai. Kozala na matalana dans le kuta. Moni milo nyonso bo lexa na internet on a c'est dit faux. Nyonso ne pesi bino ka panique parce que Koffi Olomide a bimi sinda kunaye. Mais vous êtes malade. Tala sala matalana dans le vrai. Matalana kati na ndule ezala bongo yaya sala matalana dans le vrai ko sala matalana o komi loko ba tiktokers te ba tiktokers ko tu ya mikolo ba koma o sala matalana dans le vrai oya mwa kala nde bandaki akia kosine aéroport a kosine chama cha avion te sala matalana dans le vrai ko sala matalana dans le faux te ezala raté. Je crois que la famille vous comprendre. Salam matalana dans le vrai. Que salam matalana dans les fautes. Et sopa. Na
nakanisa ke bo kalikila kaete nakanisa ke bo kipara ete nakanisa ke tala kola kisaka ndako ko folo midala kisibino epesi bino bi pelekese bokomo la kisa bola kisanda ko mabe bo pesa référence au mabe bo pesa référence au mabe yaya Kofi Olomide des années ba yebi référence na eza mo fleuri mais oh mo fleuri Kofi Olomide ana banda ana ba villa ana ba palais royal réel parce que quand vous regardez Kofi Olomide vous sentez en lui la vérité. Peu importe au hasard, brutal, au commun, mais c'est quelqu'un de vrai. Tala muto garda karankinité, a bien. Que muto ako sarake no ngande na zabo na za emble, ngande na zabo na mankaba tu respecte mais mama na rankine soka kangeli okanda tiye soya. Tala mopa okotu kaya moni yo pape siombo. Me batu mususu soko meki ata lelo ato kumesiye banda lelo chilo bikuna so moni yo asane cha moni yo te parce que déjà ndengo finga ekoka Kofi aza dans le vrai soki alobi ache matalana dans l'endule eza biloko na ye eza pe ya lelo te bana na ye libota na ye vi na ye abandeli yango place wana a modifier kango ndenga lingi yalo kwa kinga kati lala lelo mutu moko te président moko te akokende kobeta tolo na kinga kati parce que kinga kati eza eloko ya mutu azu yango azo modifier yango chaque jour il suffit kala mona na internet ke eloko moko boye bongi baye batia yango na kinga kati eza lokola mo fleuri donc kinga kati mo fleuri andenge moko na kinga kati ya lelo te si bobanda kobenga bobando benga ye président boyeba mo fleuri bobando sala pe ba répétition place one lelo boko bela mampala te yango tala ba conseiller baza pembeni bino ba conseiller kabino dans les vrais sko bino ba mama o bofungoli ba live bo finga Kofi Olomide na mama si tout bino ba mama bofungoli ba live pona ko finga Kofi Olomide pona makambu ya okoko nazo ya na bino malembe. Est-ce que tu le lobo koka ko prouver que okoko Kofi mutatinda ye te na yaka awa na explica bino que makamba okoko na kolobango te pourquoi na oloba makamba okoko te makamba okoko eza base créé par ye moko Fally Ipupa na lingana nga kotanga bakombo batu te na yaka na explica bino ke makamba okoko nga na olinga ta ko beta ngote na kotisa monoko na nga na makamba okoko eza tango mwana mwaso soki jeje a toucha mo pa yango na kotisa makambo parce que na yeba ke eza base na bango balinga ki ba sala base na bango ba créer ba base lokola ba ivoirien ndenge ba créer ka ba base ya libanda mais ba yeba ki te ke Afrique de l'Ouest e memela kama makambo na lolenge mususu ezala na maîtrise ya ba dossier te. Il suffit qu'à base moko boye internet bakumba kango na modèle mususu voilà base na bango moko et retourna ki contre bango moko alors bakoka ki ko luka babanda ki ko luka façon nini bakoka ki ko éteindre base wana po ba éteindre yango ndenge nini il faut ba kimela et pas ya muto ba mona ka non et ça facile ba accuser et peuple congolais surtout ba kinois ba accepter na facilité. Et ça n'a pas Kofi Olomide. Est-ce que tu les ceux qui va lobby pour prouver biso sikoyo okoko azali wapi asa sala test to asala test te muto aloba funda okoko et pas ina bango basi basamba neto basamba na yete tala boko saba tout pe bomona bato ko bana mikete ngana yaka sona dongole likam na lobi te oyo eza ba jena bango na ye na tali likam ngabi oyo eza niveau na biso te oyo eza ba jena bango tala bakoma luka ko saba beza salite. Tout le monde a lettre bima internet. Ba expliquer biso que non. Ba porta okoko plainte. Asa samba to sambate. Ba salate sadem to ba salate. Bozo vivre na monde ya escroquerie. Bozo vivre na monde à l'okuta. Tout autour de vous il n'y a rien de vrai.
tout autour de vous, il n'y a que des mensonges. Et puis dans ça, là, il y a des femmes sorcières. Il y a des femmes remplies avec la méchanceté, qui ouvrent encore la bouche dans ça, là, en sachant la vérité que non, vous avez manigassé tout ça, là, pour créer des baises. Soi-disant des baises internationales. Oh, binomoro, vous allez rassir nangote. Et vous venez défendre. Et en défendant ça, vous incitez qu'on fait le misère le coup, la yenda comme papier na ville. Dans cette histoire de Okoko, c'est honte à vous. Hein? Et ça, sonne na bino moko kota la niveau. Bon, ça, prêt à kokende ko sala, ko signer contrat même na diable pour qu'à comme on a bino ça ni ebetam. De bois capable na nyonso sauf rien. De bois capable à kokende. Au signer contrat na Satan. Au signer vraiment contrat na Satan. Au ebisi Satan nga yo na ye. Na ye ko signer contrat na yo. Satan nga yo na ye yambanga. Yambanga kobo ya ngaite. Voilà bino bois capable na nyonso. Na ki capacité na yumbino wana bokenda ko salelo ko moko bokoka ko gérer yango te. Botindi pe mutu ke mutu wana yonde bima fingela bisobo. Mutu wana ba koleye dossier na sima. Mutu wana muela. Est-ce que le bino bokokoka parce que Kofi alobi ayebine mutu te c'est normal. Donc bino wana droit ya kofinga ya na droit ko se défendre te. Et puis ça qui défense c'est ça qui explication. Que oui, neti ba kombo wana na yebi na ngango te. Na yebi ndeko mwasi. Na yebi mwana na biso. Na kombo ya Aisha Okoko. Afanda na ndako. Na yebi ndeko mwasi na kombo ya Aisha Okoko. Afanda na ndako. Quand est-ce qu'a touché bino? Quand est-ce qu'a fingi bino? Quand est-ce que... Parce que vous étiez dans les mensonges. Vous étiez dans les faux. Vous étiez dans tout. Vous avez manigassé tout ça dans le but d'enterrer Kofi Olomide. Vous êtes ridicule. De biloko nyonso wana bo créer yango na bit ya kwantere Kofi Olomide. Kozwa Kofi Olomide kwantere ye akufa na ye libela na mkati ya mensonge na bino. Tango jaela ye abimisi ba vérité. Est-ce que bokoka kobundisa ye bokoka te? Parce que boyebi ke côté wana boza limité. So boke pli loin na ye makambo ekobime ekoinde la bino makasi. De préférence bokangisa ye ka munoko na coin mutu pa bima attaquer yete. Parce que makambo mwana na bima ki alobaki soki ezalaki mutu mususu mbeto mona bokangisa batu to botinda batu babeta batu. Yango physique présence mobimba Kofi Olomide et ça la bino mal à l'aise et dérange kabino na point moko ke ngamo na comprendre raté au point ndenge bokoma ka niveau agité soki Kofi abimi bokoma ka agité moko na ndenga osakana te ayaka nde ko dénoncer mensonge na bino ayaka nde ko dénoncer escroquerie na bino ayaka nde ko dénoncer motema mabe question tunami chaîne na manigance. Nani yango aza na intérêt na Congo que chaîne na Kofi Elimu nani atanga koma mutu te atanga koma mutu te ba live wana belebele bo sala ngo pwane ba live belebele bo sala pwane yo Chantal Bola ngana tala kayonde ko nanga mwasi na yo kakamawa parce que vina yo na ndenge yo yaka ko fingela biso mama si ndengo yaka ko toucher mama si na tala ka vina yo epesa nga mawa ndeko nanga ya mwasi oui nanu to bongite ya oui nanu to zute ya oui toza en Afrique oui précisément na Congo oui mais ma chérie toza en Afrique toza mie 1000 fois ke bino bato. Kotala yo boye na kati na yo oza na dépression totale. Soko zalaki mama ya malonga oyaka ko fingela biso mama si kisita oyaka ko fingela biso mama si na ba kombo nyonso ko linga ya mokili kotala yo ndengo za wana ma chérie soko zalaki mama ya malonga mama ya mutuya est-ce que bako botola yo bana bakekola na bakendo kolela na faye te. Na bato bafuta kayo mbongo boy utiliser ka basio quand même soka lobi ateloko bayoka ki mwasi wana lobi eloko boy utiliser ka babula te
Moi utilisaka mobali oyo mwasi o mobali abimi afingiye na babiso to bima toyoka somo na yoka nzoto malili video eza na page nanga koyoka modèle mobali aboti sio mwana azo finga yo mais lokolo za na mukanda te wana place te ozalaki obligé otelema ka place wana si lelo za wana parce que oza ko djembela na mukanda ya mobali voilà. Est-ce que yo ko bima obanda ko finga mutu? Une femme bosseuse, une femme battante, une femme forte. Le quoi la mamassi? Jamais de la vie. Tout ça pourquoi? 100 €, 200 €, parfois même 50 €. Et ça bien, kobima koloba nazo kote la mwana ya kingana. Koloba kobima nazo kote la mwana kingana. Ne touchez pas ma fille, ne touchez pas mwana kingana. Et ça bien. Est-ce que yo za éducation ya kopesa mwana ya mutu yo? Parce que lelo soki mobali wana décida bwa ko libanda ya yo ko la libanda peu importe ba nombre d'années ofandi na poto na mutu na yo apart ma finga ozana lelo ko nini ezate problème ezala na bino kaka ezaka quelque ba que non balandaka bango alors lokola balanda bango ba benga bango ba pesi bango bambongo kanda ya anniversaire ya mamasi bafuta bino bambongo bo bando fingela mamasi omoni mais to finga mamasi wana ezelo côté parce que yo malgré vino na poto ngana tala kayo na yo kakoma o ganga na TikTok lokwa mutu moko boye soke zaki na Congo mbelo kenda na CNPP. Tout ça pourquoi? Pour foutre facture. Tout ça là pourquoi? Pour foutre courant na mai. Tout ça pourquoi? Pour qu'on survivre. Mais na poto so pe bo fandi bo fingi bato Afrique mawa plein metala na Afrique yana bagoigo mais soki na Afrique mutu a décidé ki asala na mutema moko et puis free ya musala na mona na cette femme là au nom de Cindy elle nous a montré que tu ne peux pas compter chez un homme. Moi-même je suis bosseuse bo sangani makita tout ça là pour mobala sepeli si moi sinaye yo penza yo. On a pas terme ya babula to so bimisa oto bimisa ngo kapoto bimisa mais ya solo penza Chantal Bola na lisanga na yo na ba misusu nenge bo sanganaka bo touchara na touchara yo mingi parce que yo o touchara mamasi mais yo ko toucher mamasi te na ba o batindela kombongo na yo bwandenge moko bato balabala racine mabe libota nyoka éducation malonga te Tina te éducation te kelasi te meyengesa tala nena fandi bo nana bakambu so le bil lelo bato bino botombola bokumisa kana fungula munonanga ezala somo pe mawamingi est-ce que ça na tina na loba yana tina loba ngote na otala mais un jour ndenge nga na yebi mutu musupa oyeba ata na beti lisolo te ndenge nga na yebi mutu mususa oyeba c'est le jour là tu comprendre que Kofi na mama si baza dans les vrais Kofi na mama si baza dans les vrais continuer à kotinda batu ba finga ye mais mutu moko tel lelo akoya ko beta tolo na Koffi Olomide ke nga nana boye bo beti mapala tala Koffi Olomide zangisa bino kimia akozangisa bino kimia ti libela na libela ti na mwasi na tala bino bo komiti na niveau tala so bo moni ke esimba te bo sala makambo ya sala na mama sito tala so esimbe pa na bino ekokate moko kango te za passe parce que on est comme likambo love on est comme likambo bolingo. On est comme les cambamotés, ma bo kokate, je vous jure. Place bo kalele, place bo kangami yango wana bo kokate. Parce que on est comme les cambamotés ma. Et puis basi yango ba tele maganeti ba finga Kofi, ba finga mamasi. Ezala kaba sumoko balabala, basi tinate. Otali penza bolobi mon Dieu, je suis dans quoi? Quand na lobaka chaque jour matin midi soir. Je suis dans quoi? Et ça c'est quoi? Exemple 0.
exemple zéro. Donc bino wana droit ya kofinga Koffi Olomide. Koffi Olomide a tes mission ya pamba sali. Pour faire cette explication à quelques makam, il faut faire ces troubles, il faut tala anniversaire ça les limos, il faut répéter la famille. Et so pa bino mabe. Et so pa bino ti na se. Bon bi mapeza bana mike ya makasi. Ah oui. Eso pas bino makas. Bon, comment que nous va filmer balaksa? Non, vous êtes paniqué. Pourquoi? Il s'agit de Koffi Olomide. Au moins, place wana la kiswana. Bon, salé la répétition place wana. Place à la kiswana. Bon, bengela président place wana. Place à la kiswana. Bon, servira place wana. Place à la kiswana. Eza vina ye. En dehors de ça, eza ebele. Ce que vous voyez là. Yo femme, ba femme est censée oyo. Bon, libérer via mon pao. Bon libérer via Koffi Olomide. Bon libérer via avec Koffi Olomide. Nabanda kotala Nathalie live. Nathalie na moni na lobi ya quel soni. Chantal Fiante a démarré mamasi. Chantal Fiante a fini mamasi makasi. Yo mwana musala yo. 40 ans na poto ata français ko conjuguer je suis aux ana oyebité. 40 ans na poto. Permis ya pamboza na ngote. 40 ans na poto. Intégration ya pamboza te ya nazalaka en Afrique mais nazalaka intégré. 40 ans ya poto mutu vide tono. So ba tunio na France ofanda ndenge nini na fanda na balabala na fanda boye na fanda likolo nango mundela ya koboto langa bana pona mutu nanga instabilité totale. Neti muto modèle wana lobi ke no a tout elima masina nga bordir neti na modèle nini otali ye boye ma waple ozoye ba pété position a vine za ndenge nini ozoye ba pété a opesela nini ma chérie. Pourquoi on a séparé YouTube? C'est mon entreprise. Hein? JK, c'est mon entreprise. Je suis allé aussi sur TikTok. J'ai séparé les deux. Là-bas, il s'agit de Aide Beauté. Ici, il s'agit de JK TV. La définition d'une femme. Le reste là, c'est une autre chose. Lorsque vous passez le temps à insulter les gens, vous passez le temps à dénigrer les gens, vous passez le temps. Bato bako koma même pas na niveau nabino, nous on passe notre temps à chercher qu'est-ce que nous pouvons faire. Comment nous pouvons gagner notre vie dignement. Ça vous regarde. Bino bokotika la ka ba boniche ya mamasi. Ya libela. Na bato ba otinda bino, basi basuki. Ba vina bango na nous mawa plein. Ba vina bango ba via misère. Soko 4 ans yango bako telengana ka lokwa kipepeo position ikeleve to koma na biso bato matalana.com to koma na biso bato mabanga.com bato to benga ba grand influenceuse ya RDC ba grand prêtre ba koma bato matalana.com 4 ans yango positionnement 0 to akandenge moko mais moi 200 € monanaka ya ufuta bato po ba fingelo mamasi. Bouzobologie na katia bouzobologie. Nous on n'est pas là, nous on continue. Savourer coucoulé, télécharger. Au pèse en chance et soit disque d'or. Au pèse en chance et que ne même na disque diamant. Et ça qui te comme casse. Pas bonne année na bino ba joyeux Noël na bino na bandi parce que les deux a déjà le 21. Donc à la tête aux pèse au revoir na 2024. Ceux qui m'ont pèse na paiement Nathalie Likolo parce que na ibi kiaza. Apesi biso chance ya kokuta na lisusu. Botala rapé bato boko futa bango mbongo po bafingela biso mamasi. Botala rapeti. Botala rapé bato boko pesa. Bobenga bango na ba téléphone bafingela biso mopao. Ah, Padraman Songambeli. Merci Nabino. Merci Jeune Leader. Allez télécharger ezambongo na ngamoko na chaîne ya papa na biso Awilo Longomba. Vous ne serez jamais déçus. Nena on sepela na danse ngo Jeune Leader abeti. Non sepela nango
makasa koleka Jones azana concert azo préparer concert na décembre et kozala maman na concert vont se préparer à ne pas oublier hippodrome rêve ya batutu hippodrome souci ya batutu borobeta teme bwana souci wana babengi bino teme bozaka na souci place wana sikonga mona mitu na souci na bino za nini ya bino teme tu bobeta ya nini teme boza na souci ya nini. Merci beaucoup la famille, on se retrouve prochainement, bye bye.